tozali kolobela trahison pona Karine Mokonzi. Est-ce que bokoki koyeba muta ko trahir Karine Mokonzi tangu nanu ba trahir yete? Est-ce que bozali capable ya koyeba mutu oyo aye po sala mabe kote ya Karine Mokonzi tangu nanu asali te? Yango tozali nanu kosolola na bino. Ndenge nini batu bayebaka oyo akoki ko trahir? Est-ce que biloko boyebaka esalamaka to esalamaka te? Ndenge nini batu bayebaka oyo ndenga yeboye alingaka Karine te? Est-ce que eyebanaka ki alingaka te to alingaka ye? Eloko nini etindaka boyeba? Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko na simile nanu moi parabole ya lisolo yo. Nasa la simulation verbale. Alors, Lazare oyo azala camarade ya Yesu. En réalité, azala connaissance ya Yesu. Ba camarade ya Yesu ezala ba disciple na ye. Eloba binomoko na basala nzambe. Oyo otambulaka na ye, oyo ozalaka na ye, tangu nyonso ye wana pire na yo. Mususu aza pire na yo te, mais aza kaka connaissance. Alors, Lazare azalaki kozala tangu nyonso na Yesu Masiya te. Mais Lazare alingaki Yesu Masiya na ndenge moko ya solo. Azalaki kondima Yesu Masiya mwana nzambe na ndenge moko ya solo. Azalaki kondima nyonso. Yesu azalaki na ba disciple na ye. Alors, Lazare na ba disciple ya Yesu Masiya. Lazare azalaki mutu moko connaissance. Même Pierre, soki azotambula ye moko, to Jida, to Jean, ba croiser na Lazare. Baza koloba na Lazare. Lazare, yo ndenge olingaka Jésus olingaka kolo Yesu. En tout cas, koluka te mukolo mususu trahir ya, kolinga te mukolo mususu owanga na ya, kolinga te mukolo mususu okomoloba bilobela pona ye. Mais Lazare azaki na mingi koloba te, oyo eza simulation. Nazo tanga Bible te, nazo bakisa te, nazo longola te, nazo sala simulation. Alors, Lazare azaki kotala po azana likambo vraiment akoloba te asiki kaka. Même batu mususu ya secteur wana pe o bayebaki Yesu. Balobi yo ndenge olingaki bo soka leki obengi ye otie kiti olobi mukonzi pe mana no bobo bokende. Mais mukolo mususu ko trahir yete. Lazare azako kipe na ete. Mais azaki connaissance le lobino bo commissaire camarade ya Yesu. Alors Karine Mokonzi ntenga zawana ayebi yango bien ba histoire ya mokili oyo. Karine Mokonzi ntenga zawana ayebi ke soko ke na prison batu bakangama o basakuna bakangama batu bakangisa bango oyo batia bango ne yoma wana oyo bandimaki te bakotia bango. Soko ke na cimetière batu bakufa ba oyo ebele au moins 70% batu batinda bango na cimetière bandimaki te bango moto bakotinda bango. Soko keina présidence batoyo baza kosila mikolo yo bazo tika fufu soki boyebi ndenge bazo tikela fufu. En tout cas bango moko bakokamwa bandimaki teke bakotika fufu na ndengwana bato wana bakotikisa bango yango. Alors Yesu Masiya ye aza Jésus aza Yesu ayebaki jamais Lazare mutakotikisa ye mukili oyo to akosala boye. Nakanisa wana nde komama makambo loba nga intina loba pona za mosali ya nzambe te.
soki nakoloba boye parce que ndenge Karine aza wana aza na bato ebele mais tolakisaka bato boye musapi oyo un jour akotrahir oyo aye mpona koprofite oyo aye mpona boye mpona koprofite c'est tout à fait normal wana kutu eza eloko adire te aprofite mpe apesi Karine ndambo ya zwi wana emonanaka mais oyo aye mpo asala mabe oyo alingaka ye te wana eza baccusation grave to bozosuspecte mutu oyo ntango mosusu eza bongo te donc na bandeli nazoloba te oyo aye mpona koprofite ou bien oyo aye mpona ambition ndenge bato bazali mosusu bawana baza na problème te problème oyo nazolobela oyo aye nsima Karine oyo moto azomona aye po alingaka Karine te donc moto alingaka Karine te soko aye pa ya Karine c'est que po asala quelque chose ya mabe alors komona bato bongo ntango nana asali eloko te ezali vraiment baccusation moko grave alors komona mutu oyo ye nde mutu azobebisa makambo ya Karine sikoyo soki bomoni te bisika abebisi eza susu baccusation grave nazoloba bongo mpo na nini mpo nga moko babengaka nga bato ebele bato babengaka nga oyo sikoyo balingaka Karine basololaka na nga bien bana basi babengaka nga presque na bapays ebele voire même na bacontinent nyonso ya Afrique non ya monde donc na 5 continents oyo toza nango na monde awa alors soki bazosola na nga bien suka nango basukaka kaka na likambo moko kotrahir Karine mokonzi te un jour kobalukila Karine mokonzi te un jour kosala boye te mpona Karine mokonzi voire même na bapeti na nga neti liboma ya Karine mokonzi peti na nga Rose Bombo officiel bango pe basololaka nanga mais toujours babendanga matoi na balukila Karine mokonzi te siko bato mosusu ebele surtout majorité basi mibali kaka na deux pays mutu baloba nanga na France na États-Unis alors na vandi na mikanisi na lobi menga na lobaka malamu naza mutu ya Karine mokonzi te soki sikoyo nga na teki Karine soki na balukili Karine to na continue kozala na Karine ekosala Karine nini ekobebisa Karine na nini ata ekoderange ye mais na ndimi te ekosala ye pasi yango na pesa exemple ya Lazare soki Lazare mutu atekaki Yesu Masiya adinga komona aza connaissance aza mutu soki nga na leki apiaka nga kiti akendeke boye mais nazalaka na ye vraiment boye te nakenda kozwa ye te katika mbi kosala kopeshe alanda nga na pona ye te atambulaka na nga akoki koderange ye mais ekosala Yesu pasi te yango Yesu ntango avanda na mesa aloba deja na baoyo bakowanga na ye na baoyo bakoteka ye donc Yuda kaka na mbongo wana atambulaka nango ya Yesu ekopesa ye gu ya mbongo pe ya koteka Yesu kaka na mbongo Pierre lokola alinga kokangama mingi na Yesu amonaka ye nde mutu azali bien aimé pa ya Yesu ke badisiple mosusu ye pe mutu aliboso akowangana mais Lazare aza na ye connaissance Lazare andimaka Yesu ndenge aza Lazare azalaki pire Yesu te bongo papa robo aza pire Karine te aza mutu a Karine te nazalaki ou bien nazakaka mutu a Grace Mbisi mais bato a Grace Mbisi pe si bakangisaki nga ennemi kobanda na ye moko Grace Mbisi na ndenge naza boye naza susu homme seul kaka na bolingo te mais homme seul même na net alors ngamu nazali nanga homme seul na makambo nyonso na trahir mutu na trahir te nazalaka deja seul sikoyo ngai na liste ya bato mabe ya Karine na ndenge nini na liste ya bato malamu ya Karine na ndenge nini nga nalobaka kaka oyo naza komona pe oyo eza kosalama soki napesi exemple Lazare eza teke nga nakomi Lazare mais ezali kaka nalakisaki Lazare azala kaka connaissance
pa ya Yesu Masiya, même pa ya mama Yesu Masiya. Soki Lazare atekaki, elingaki kozala gravité. Mais soki tango ba disciple bateka wana eza grave. Yango tilelo tolobelaka yango. Yango tilelo totiaka ba photo ya ba mikonzo bakufa toujours moto moko azala sima azala complice. Yango totiaka b'exemple ya mabala oyo kufa keleke batu ba proche bazala toujours ba complice. Alors parce que oyo aza pene na yo yende mutu azali danger pona yo. Oyo aza bolingo na yo yepe kaka aza danger pona yo. Donc ennemi numéro 1 na yo. Bandoki ya mokili oyo balia batu. Eza teke batu a quartier mbalia batu a quartier ebele. Eza teke ba connaissance mutu balia ba connaissance ebele. Mais zali ba para bango moko balia bana na bango. Ezali bana bango moko balia ba para na bango. Po bo comprendre. Ba oyo baza na bolingo makasi ya makila. Oyo balobaka singa famille e bendanaka kasi katanaka te. Mais bango mutu batinda bandeko na bango na ba cimetière. Alors papa Robo ndenge azalaka sima Karine Mokonzi. Kolinga ngai te en tout cas wana ezali eloko malamu parce que tango batu balinganga te na voie normale na vie normale en tout cas na bénéficiaka na makambo ebele. Par exemple na koko tambula na voiture mutu moko te akosenganga course soko inanga na memayo na déposer yo kuna na bakilo biloko na. Ndenge batu balinganga te soko croiser na ngabo tango zo pesa nga mbote oza na posa kosuba ozo tuna omona na kate okende wapi ozoloba yo moko sanki ozala devant tambikudi ozwi peve ozo mona puissance ya batu bayina yo. Donc tango bayina nga nazalaka puissant bongo côté économie mbongo na lokotaka même la propre ndako nanga o na lokota jamais banda na kola parce que bayinanga. Mais soki balinginga oyebi perte na salaka te ya temps ya kozala na bato ya temps ya koede bato ya temps ya kokaba bambongo po ngakutu kokabelanga en tout cas na kokotanga bato bakabelanga banda na botama tina komi boy. Yango wana bandeko ndenge tozana net ngai papa Robo nazali mutu na lobaka makambu oyo ezosalama oyo nazomona oyo nazokanisa. Nazala muta Karine nazala muta Karine te d'avance naza muta Karine te na sepelaka na makambu oya net na sepelaka na net pe na sepelaka na Karine eza normal. Nga naza muta Grace Mbisi mais le kola pe kote kuna bazobo yanga intil na lobelaka yango lisusu. Le kola bato tout bakangisi ennemi na tikali kaka omsel même na net même kote kola. Yango na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, on va la Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss
JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.